Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour, bonsoir. Nabalandinyo soya BBC Mpoi TV, bonjour Nabino. Bonsoir, ici Kizomini Bino. Partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Alors, beaucoup d'abo aimé pour partager. Famille Libota, shalom, shalom, shalom. Ma grande famille. Le Péchalov, vous êtes là. Bonjour, bonsoir. Ici que Zomé Libino partout dans le monde. Izanga Wabino, BBC Mpoi TV. Alors, bandeko beaucoup tana nous to solo là parce que ma kamboyo. Tozo ebate to suka nango ndenge nini. Beaucoup tana nous beaucoup tato solo là parce que ma kamboyo chai. Vous savez bandeko, la maman BBC na yaka toujours la vérité. To observa ka babiso ba mususu yo. To observa ka. Tozo vraiment temps ya observer. Et tant tozo observer wana, to tala mabeza wapi. Nani abandaki makambo. Et voilà. Mais ça la capacité ya komona injustice oyaka ezalaka sur les réseaux sociaux. Je crois titre nanga bomoni, photo ya miniature nanga bomoni. Là, bomoni Irsil Peshanga Black Line Mobutu. Bomoni SB oyo tobengi na kombo ya. Tobengi kaka yaya, tobengi kaka yaya. Soki mama loketo bozwa ngo ka bongo na Poutine de l'écriture Belvi Kandi. Bandeko, na yaka na à chaque fois ce qui situation eza problème eza na monde ba artiste. Ndenge babima kapona ko ya ko défendre mama loketo. Bandeko, c'est comme si mama loketo nde abima ou encore aza star numéro 00. Bato babosa na rakeno, moma oya bandaki afongola ki chaîne na ye. Belvia fongola kala. Irsil Peshanga asala filme kala. Toujours rappelé kaka. Mais façon bato bazoli nga kozwa monopole, façon bato bazoli nga bazoye, bachaye place moko boye yango te. Tolanda na no vidéo audio oyo après nazozongela bino. Bozalaka wana la grande famille. Bosa iloko kinyosa zakati non mtu tazama ndingine mtu tazama vision na hii mtu tazama parcours na hii mtu tazama faveur de mtu tazama grâce na hii ayi ndingi nzamba tamusaki là maintenant sur mon temps donc quand on a ngandi ko kisikoyo na pinisa o nyonso afanatique na ngabazela kana présence en na bango avant mina vidéo après bandeko bolandi alobi très bien biso ba mususu to considérer peut-être que non star avant nous okaye moko ami bakate dans un moment là nyoso bana ko sala ka ba théâtre azotambola na Mobutu biso to yeba que non aza star to yeba pesa que non aza level ye ayeba kate que non aza level na tawana lelo ndeza tana ye ta nini ya YouTube. Bolandi nga na lobite ye moko alobi eza tana ye siko ta yango nde tokosololela yango siko tokolobela yango siko ya koloba ta wana azoloba eza temps ya mafinga eza temps ya kolakisa batu ya kopesa batu donc ya kopesa batu oyo eza na kati na o encore ya koéduquer masse na okoloba parce que baza ba éducatrice ya masse siko c'est-à-dire que non Moutazo koka ko maîtriser tana été. C'est par rapport à quoi alobi eza tana ye.
soki tolobi ke no tondima ta na ye me ta na ye eza ta moko ya mabe makasi ta na ye eza ta moko ya eza c'est malheureux ta na ye eza toki oloba ke no eza ta moko on dirait ya koloba ke no ya Sodome na Gomorre. Bomoni naopesa ba exemple pour bato ba comprendre ya lobi ke eza ta na ye totala wapi mbuma ou encore fruit ya bien oyo azolakisa bato na ta na ye ta na ye afingisi papa oyo alakisaki mosala ta na ye abebani na bamaster nyonso ta na ye ay c'est grave tosika na nkutu ata bamaster papa oyo alakisaki yo mosala afingami na ta na yo or ezalaki ta na yo papa na yo oyo alakisaki yo mosala asepela azala fier ya kotambola na balabala ya kozala place moko boye ya balobi ke no papa ya yaya ye wana olobi bien eza ta na yo après ta na yo après temps na yo elembo nini kotika na kati ya bato yango mpe ekontaka elembo nini okotika après temps na yo parce que yo lobi eza temps na yo mais ezala temps moko ya bato basepela et non pas temps moko ya tiraillement temps moko ya mafinga temps moko ya séparation temps moko ya division temps moko ya donc bref malheureux wane kozala griffe na yo ya koloba ke non lelo eza temps na yo oyo moko mipesi ke eza temps na yo ntango olobi bongo c'est-à-dire que non lobi ekozala temps na yo te parce que ntango ekozala temps na yo mbuma nini référence nini tokozala nango ya temps na yo bandeko boyeme bopartage ekomi temps nga kutu ya ngani ntango nayaka kosala baanalyse nasalaka basortie médiatique nayaka na nga na bavérité ya ke no otala injustice oyo ezoleka otala la personne ya soi disant ke no eza ta na ye ozomiyokela ta mawa te ya koloba ke no lobi ntango ekozala esu ta na yo te bato bakolobela yo nini la grande famille boyeme pour partager boyoka boyoka masali na sele oyo aka motema mabe lelo asali na sele abato tourne basele abenga bandeko ne nyonso ozali na facilité na capacité ya koya na casting ya tourne kiti wana ye azalaki motema mabe te ya na wana na ye azalaki peshaketo te anokarane basaka bato omoni boye otoloma makambo bien tokala makambo bien ok mais ndika aza bato na grandi chaine ekoye mozalaka kosa liboso chaine aba batelemi beya aba bakasi nyonso abima ye mozalaka chaine ela bandisa biloko otournaki wana azalaki motema mabe te tesokolola bien po tokenda wana tika boko koloba te toloba bien yaya ela obandi chaine na yo obandaki yango bien tokotaka kobandaki na biso koyokalaka obandaki yango bien yaya obandaki yango bien batezonolaka mobanga na okala yaya naloba yango awa nayaka koloba makambo nyonso Laetitia Mwamba azoloba nga mama BBC naloba yango ya koloba nini abanda chaîne na ye bien babiso bamama BBC soki toyebi keno totala ye te tokosa na nzambe pa osepela na biso te tobandaki totali kuna Belleville télévision totali mpe ye toke mpenza na sb toke totali biso nyonso ngai donc namitiaka nga moko nakotya mai na monoko te tobandaki kotala nabandaki koke kotala sb nakela tali ntango toye komona bamakambo mais non on a fait donc ngai nasalaki la part des choses dans le te la dame ici azo éduqué master la dame ici aye na badivision kofinga ekoti après chaîne aye après ye kofungola chaîne mais lelo bato bazolinga babimise so mpe ndenge nini tolanda nani ichef emani na okala oyo
qui est là grave qui va si on va pas dans la ndako à partir de là où tu as la chaîne bah bima ba bonga ba bonga ba ndako ba pana ba lapa théâtre moi si pas parler avec moi une fois dans lapa théâtre jour on a bonné la théâtre na bengi na téléphone na rappeler na mais na aussi voilà hypocrisie. C'est-à-dire awa makambo ezali si falo kwa autaki kobela makasi abandaki kojouer kuna epa SB po mutu alapa ya koloba keno jour bokomona nga na théâtre bobenga nga bo rappeler nga c'est-à-dire keno abiki na liwa abiki na nini abiki na liwa oyo azoloba nani Laetitia sikoyo ezalaka bien bosilamaka bino bato bodefandaka yaya bino bato bodefandaka mama Loketo bosilamaka bomoni Laetitia Mwamba nga naza donc nazo apprécier ba courage na ye soki botali Laetitia Mwamba lorsque azosala ba sortie médiatique na ye na kiti azovanda elle est sûre d'elle-même et otala boy o sentir que non elle a des vérités oyo soki alobi a bombarder awo bokosilama sikoyo boza bato moko ya koloba ke non Laetitia Mwamba avandi na mama Loketo avandi na Mobutu ayebi bango bino boye bokotinde na ba fenêtre pour na YouTube boyebi bango boyebi mama Loketo te moko bosilamaka po ya koloba ke non makambu oyo ebatama ya mabebi mate bota Laetitia Mwamba lorsque azobima bo sentir que non aoya avec courage nyonso azoya na molimo na ame nyonso ya koloba ke non aloba vérité ya oyo ebatamaka bato bayeba te ata babiso mosusu ntango toyaka kosala ba analyse tobimaka toyaka toyeza vraiment na ba vérité mpenza te parce que ya vanda na bango balobaka eloko nyonso eza na ngonga nango Laetitia Mwamba vanda ça fait combien de temps depuis mama Loketo afongola chaîne bato bafingami awa bavanda batala bapapa elombe bafingama Moi, je suis pas hypocrite. Et puis, je dis, je le répète. Je respecte les gens. Mais la banque, on va tout faire. Bon, c'est qu'il y a genre, on a manqué respect. Genre, on a l'ingénieur, non. On a dit qu'à la il était de côté. Bon, on a dit qu'à camarade, on a dit qu'on a dit. On a dit qu'on a dit qu'on a dit. Maintenant il faut redresser par sur mon numéro le bas on redresser par parce que ouais à ça on va redresser sauver la samba mon maté yaya maintenant il va être dans vulgaire ça va prendre dans psy on accepte mais par contre maman na yo va commencer à la désordre de l'eau on a on peut pas faire au se maîtriser ti pas désordre on ça lelo ba on a pas se maîtriser ti donc là tout le monde il y a basi kuna on le balanga te na moi na on te to ba bien pas désordre sans maîtrise. Le lait comme il y a mon bas du coup, oh, a fini, oh, colobate, pour le barama, il y a bien été. Quand on se répète à la baba, ça comme ça la bien été dans le bango. La banga, alors, ce que ça va pas, Bandeko, je crois, c'est comme si on dirait, ma camunion sur Laetitia Zoloba, oh, na mama bébé, c'est ce qui vous quitte na analyse, na bémission, na oyo kamba makambo. Bomoni réputation ya moto basombaka ngo te me baganyaka okoki kozala wana te ovandi na bato omona keno bato bazo rendre nga mauvais service me tete te bato babebiseli nga ozalaka deja mutu mabe me na bato bakomi susu pembeni na yo nde babimiso susu mabe makasi. Pona nini na lobi bongo parce que lorsque ozotala bato bazosalelo musala mabe makasi mais ovandi kimia eza kona pona olobela bato nini
Po na yo oki omona te yango na yo mo oki oko comprendre nango te ya koloba ke non te image nangi ezokende mabe. Et surtout tango papa elomba komaki kofingama ezalaki ata moment ya yo mutu kobima okalme situation moko boye na bakoni fwati na yo na bakoni mama na yo. Siko tala mutu akozongiso bien eza Laetitia toza awa totala. Elobi ye moko Laetitia ozwana ne problème te elo moko te. Laetitia lobi o bloka bato ebele o bloka payer asala yo nini. Or bo bandai ko coopérer, c'est-à-dire que notre ozaka mutu moko oyebi ovanda na bato te mama Loketo. Yango nanga na lobaka nanga papa nani pasteur de la foi tango abimaka mutu mabe c'était mama Loketo. Nayebi te soki bayebisaka ke non monde yango ezokende bongo monde oyo eza YouTube ya o perdra identité na yo oyo ozala nango na ba CD na ba cassette o perdra identité na yo. Eza ta na yo sikoyo tango ekosila nini yango okotika poto lobela na ta na yo ezaki ndenge nini. Lelo baleki lokwa ba Laetitia Mwamba bakomi ovandela yo na plateau ba redresser yo eza soni. Balobaka yaya soki azomi respecte te eleki ya obangi te e yango yo. Et Laetitia Mwamba lorsque azoloba elle est ouverte ya koloba ke non aza na yo problème te et puis aza na ta ya ko citer kombo na yo te mais pekisa batu na yo. Il est grand temps pekisa batu na yo parce que nengo zawana boyebani bien avec Laetitia. Po ba biloko mususu ebima te pekisa batu no ndenge Laetitia Mwamba zo yebisa. Parce que batu bazo bima na image moko boye ya ko bimiso ndiri yo nde soki pe nani. Eza pasi pe mawa ya okutana ya komona makambo ezoleka na réseaux na monde ya ba artiste comédien na ba comédien bango moko misusu pe ba mimani pe na mupepe wana sans pour autant ata ko réfléchir à ko non eza image ya musala na biso ndezo beba. Lelo Laetitia Mwamba abimi tango kwa kolbimisa ba vérité parce que awa ya bimi boy batu no bakosila mate na omona batu ebele ba osala émission ba ofinga Laetitia na omona ngo mais soko tali Laetitia azoya kaka pona koyebisa bino ko lancer un message ya koloba ke non bosilama nana fongoli depuis Laetitia bandi ko bima Laetitia zo lancer message bosilama mais bino bozozo atana bino ya kosala nini ya koya kofinga e. Bino bokanisi ke non bino nde boza na monopole ya koloba ke non bino nde boyebi koloba. Nga na yaka peut-être na yena défendre peut-être na yena lobeli peut-être Belleville na lobeli peut-être Ursule Pechanga mais na yebi kati na bango te na vanda na bango te na lia na bango te. Et oui, il faut tout le bango. Na lia na Belleville te na lia pe na Ursule Pechanga te. Mutu alia na bango ye oyo Laetitia. C'est-à-dire que non, azel lema à craindre. Chaîne. On a le droit de faire un désordre. Parce que la focus, on a le droit de faire un désordre. C'est gens au fin à battre. Comme on a supporté à débat au fin à bêtise. Alors bêtise là on a au fin à on y a appelé pour au fin à monter pour avoir fini là. Non, là on doit écouter la vidéo parce que Catherine, pourquoi elle a un numéro dans 09 73 75 18 16.
natie défi oyo toza moni penaka mobali bakata engenza oyo toza mwasi lokwa nga Laetitia Mwamba ale babeti sur moi sur ma personne na bandeli 09 73 75 18 16 botindeka video na ye na oya epi nasa bino tobaluka pena na potopoto kitoko na oya boni boye bamenase ezanga mutu na makolo bokotina ba audio ba 50 minutes bokomana ba commentaire à la con mais c'est maman na tête bandeko vous savez pardon eza na ba mama mikolo mama penza mukolo asali nini azwi temps na ye ya kosala audio quand ninga lobi audio à 50 minutes c'est vrai. Ça fait très mal. Il y a autant là que non. Bon soutenir mon tout dans les na katia mabe, na katia masumu, na katia salité. Mais bon zo pe tenter. Parce que mabe na bino pe eza ya kolobake non. Lorsque bozo sala babiloko wana, mais bozo tonga pe moko na sima. Nde mabe yango wana. Yangwana si elle était sage. Azaki mutu moko ya kopekisa kabino babuzo ba mususu. Lokola ye a opekisa bino te. Monopole na pesa na kati na bino. Bino bozui moi monopole wana. C'est parce que boyebi pe faiblesse na ye. Faiblesse na ye boyebi yango ndenge nini parce que azwaka pe temps ko benga bino apesi bino position. Bo sala boye bo kena ngo kaka bongo. Eza déjà faiblesse na ye. Akoki ko bima te. Maloketo ki jamais ko bima po ya ko pekisa. Pour ce que bima ya ko pekisa, ayebi ke ne ko ban e ko balukela ye. Bate ko boye me bo partager. Maka mususu bande ko faut réfléchir. Bon moni faiblesse na ye, ba kroni fwati ba kroni mama ba yebi yango. Botaka mutu mobimba na kati ya ba film ezobwaka ba soit disant mutu nanga boye soki ofingi nga koya. Déjà mutu wana tango zoloba keno utangi kombo chroniqueur wana utangi kombo koni mama wana ayebi faiblesse na omba moko. Ayebi faiblesse na omba moko. Alors yo mutu wana grand jamais kutoki oyebise keno tika kosala bongo te. Je crois la grande famille vous comprendre place na ça. Boyebi ke no soki mutu sa yebi faiblesse a muninga oyebi ke no ayebi faiblesse nanga komi faible déjà donc na niveau nyonso po ndima ke no olongwa la kati ya muumbu ya boumbu wana ke no ayebi faiblesse na yo il faut ça la violence moko ya koloba oyo ko ya eya soki akofinga yo afinga yo mais na mibendi nanu nabima na faiblesse wana. Ce qui tozo mona keno sur les réseaux sociaux ou encore tozo mona na ngambo mama loketo ma fingeleki c'est parce que ba yebi faiblesse na ye. Elle n'a pas ses droits et opekisa bango. Parce que mandoki yo baluki la ye. To comprendre ngo bongo. To comprendre ngo bongo la grande famille. Pour vous comprendre les sous na mema sous na benda sous maele na bino kaka ndenge azobwaka bango na kati ya ba filme na ye ye ba simba ka ete soki bo simbi noko kuna kubinga noko kuna kubima mama leki kuna kubima e sala boy oya koya alinga ka ba toucher ngai te atanga pe mama bébé sina oyeba ba moko faiblesse na o et si ko pona ko flatter yo ngape na komi ko sala ngo putain on sala ngo na ozana eloko moko yebisanga te eza na chroniqueuse moko ya Kinshasa wana abenga ba chroniqueur na ye pona opesa bango position kende nango boy sala boy yango bomonaki boyokaki nani Poutine alobaki keno soki na banaki koyoka bino bozoloba mabe bozo finga benga moko nazwa forme nanga na sala nini na bengi. Alors jusque là mabe ezate bosa ba promotion un film bozolobela makambo mususu na ndenge dans les bons
s'il faut qu'on recadre, bah tout recadrer, mais ma finga te. Ce que vous imaginez peut-être, Poutine ou encore ici Péchanga Benga, BBC ou encore nani, Mama BBC, Nengezawana, Fingelanga Mutuboui. Naibi faiblesse na bangumba moko. Donc nous osana eloko souye bisangate ou peki sangate. Pour ça au peki singa na zongi la yo. Ndi eloko ezoleka epa Mama Loketo. Ndi eloko ezoleka epa Mama Loketo. Bakroni mama nyonso, bakroniker ne nyonso ba yebi faiblesse na ye. Yango bozongo na zata na azana parole moko te ya kobima aya koloba keno butika kofinga. Parce que yebi soki apekisi bango déjà bazolela ngombo, soki apekisi eza matière ya balukela ye. To continuer to yoka Laetitia. Télévision ana télévision na sa no chaîne na ngala ba ona limine ngani boso mona na ana ba do finga ya to na bida ya betis o ya sa ma na ya préféra bino bo sala ndi bo sala kana a préféra na bino na bino o asa ma na sa musala na ndenga sala ngwana ya ngani na kati ya ngani na kati ya ngani na tinini na kati de ranger na ni abine la bino nde bominga. Mama Loketo. Franchement. Ils ont battu mon œil aussi, mais je vous apprends aujourd'hui. Matanga pas Shaba. Matanga papa. Matanga oncle à Mobutu. Matanga, nazo sabino bongo na natanga no ba jour wana natanga no ba toke na ti mon kolobisi pe changa ya mama na rotana binene zalati ezali ba na bino ba fan bo sala ba biloko na bino mataka bo kitaka bo na normal. Alors so binene comment que bon ta on botanga on binene na place bo so que mon ba sama comme na ndene da ka bo kota ba parole ba bêtise bo fini ça ba parole. Alors nous sommes pesés ma ramener na nena ya mam nangati ngai chef ya mam nangati itali ngati do ya sala bande ko bolandi je kaka ngai oyo ye bolandi binemi ezalate c'est lorsque ba toucher ba parents ya Ersil Péchanga bango ba bana ko zwango ya koloba keno ba fane qui n'a bongo. Mais lorsque ba iko toucher ba parents ya Ersil Péchanga et que la dame Mama Loketo vanda kimia déplace binemi et banda. Siko papa elombe to koloba nini? Ba parents oyo yo bana iko kende moko lali pe papa Ersil Péchanga. Moko pe mama ba ya mupesha alambi boblie. Mais maman na ba iko fingama, ba parents na ba iko fingama pona eza tana yo ya soi-disant tana yo ya YouTube. Ba parents ya bato ba fingama uvandi kimia. Vous aimez vous partager. La grande famille, vous aimez vous partager. Donc, mission à boye, il faut la partager penza pona nini ba toi yeba ki motema mabe na pardon. Ba toi vanda kana ba boyete. Une femme qui n'a pas de cœur. Moi si moko za na motema on dirait il y a des bendés. Osangi ndokite yo. Ala ki masala fort masala musala yo sa okole ba. Esa kitoko ti. Atwa na esa bino ya ko libi sare. Na ike Mobutu en place au vandi obi moi noyo. Ngate Jean olinga ya te. Bona sa ni. Na olinga lo kete ni nango. Let's ngala
Et le roi ta vidéo ça vidéo ezali ya ozu trophée noir les ça bon na kala vidéo na 13 minutes mon bima na ya ana beta maboko pour la trophée na yo ezali vidéo na na ça monte ça bloquer Laetitia. Oh donc ce que le bima bien bon boye merci pour ta sœur merci donc bien on peut comprendre que non il faut te télémer la imbécile il faut te télémer la idiot bato bazo comprendre que il faut pas tika ba vendre la kimia il faut intérêt na bako quand ba intérêt oui bolobi lelo ke yo pesa intérêt na yo parce que lobela bato pour la vue na on a nzimi mais non finga te pour la vue Yes. non finga te pour la vue oh non yina mon C'est ça. Biso nyonso tobimaka toyaka koloba tofinga te. Différence yango wana. Différence yango wana. Nga nazoyeba te succès yango encore ta yango ya mama Loketo eza Sodomo eza Gomorrhe to nde nini po bato bazanga komela mai. Mais toza kakawa. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que tout se paie ici-bas. Bomoni Nzambe alinga ko partager gloire na ena mutute. Soki bolobi bozonga mutu aumela na succès te. Okuza na succès na yo succès ti à la fin des comptes okosila. Lokola chiffon peso moni chiffon ezana mai ba kamuni yango pa. Wana ezalaka déjà eloko Nzambe déjà bino boyeba te. Nzambe partager la gloire na été. Nzambe okope so pe chance et sourire. Non suka nango kana nzela. Soko yo zape na maîtrise nango te. Donc olingi osala ke no tana yo après Nzambe komi yo. C'est quoi ça? Ya tana yo bato mususu bakomi ta yango ya ta ya ndenge nini ta ya ke no ya soki to koloba ke no eza tana yo parce que monopole eze belé pas ba chroniqueur na ba chronima ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba chronimama o bazo bima na kombo na yo ba fingelo bato nde yo bengi yango tana yo yo bengi yango tana yo parce que oza na nombre moko ya bato o balobelaka o bazwa ko fingelo bato o bengi yango tana yo mais soki to bito ke na boulot il y a rien soki to bito ke na boulot musala ezate to mona eloko moko te yo ono komi ko nguluma na c'est quoi ça cette histoire eza nini tana yo par rapport à quoi ya ndenge bato bazwa ko fingelo bato bazo bima pona ko finga ba parents bato bazwa ko finga muto alakisa ki musala. Tu vas dire que non, et ça t'en a yo. Bimisa, sale la biso, combien la bato ba filme ya bien. Tondima. Pona batu na yo moko, basi babaye. Donc, au tikalita na yo tikalika kake non, ya ba chroniqueur ba ya kakolobe la yo na kombo na yo, bango ba kotsaka mbongo, mais yo lobi ke non, et ça t'en a yo par rapport à quoi? Ya ba inelo ata ya koloba ke no to otala ata ke no ba film ngo zokoma ezo cartonné lokwa ba film to otala pa Belle Vie télévision ba film ozo tika la stupéfait au vandi bolobi au fait moi sur inspiration zo uta wapi on va vite comprendre parce que na bino moko somo ya ba film ya Belle Vie bobima pona koloba ke no a trichake pa ba nigérien. Ce qui est triché, qui n'est pas nigérien. Ni n'yango ezangi bino pe boke ko triché pas nigérien. Po boya koloba ke non a triché qui pas nigérien, c'est-à-dire que non level one leki makasi. Niveau neza likolo makasi. Boya koloba ke non a triché qui pas nigérien. Mais bino pe boke ne ko triché pas nigérien. Ce qui est facile ko tricher. Alors, ngane tinga mama bébé se na kondima peut-être que non, batu ba ina Belle Vie pona ba film azo koma. Po eza makasi, eza trop, eza level. Biso to yebi na ngamu na biso famille libota to yeba ke no Belle Vie elle est combattue pona écriture. Pona écriture à part écriture ile o msezate. Siko pona ko déstabiliser muninga. Bokomi ko ya kofinga eza tana yo boyebi ke pesa nga rage tana yo par rapport à quoi
tana yo ya kofinga bato obatami ozotinda bato bafinga efandeli mabe lelo théâtre ekoti division, lelo théâtre ekoti séparation, lelo théâtre ekoti makambo ebele ya mabe mpo na tana yo. To rappele ngana o rappele ka tana yo. Si yo lobi keno eza tana yo, ah oui. Siko ngana o rappele o na tana yo, nini ezoleka na tana yo. Na tana yo séparation, na tana yo poison, na tana yo division, na tana yo ba audio lobi nka yo bato bakomi expert. Pour la record bato. Pour la ko bimisa ba audio après. Ndi tana yo. To rappele yo. Ce qui n'a kosi boya ko yebisa biso tana yo ozopesa bato nini. Donc, et ça on dirait mutu moko ya koloba ke non, boyebi villageois, ceux qui a continué na ville, bo la ki sa e penza masolo te bo fongole misu te, pourtant bo linga ko fongole misu. Akolinga ko lekela na bino fois 5. Likamwana ezalaka lotomo na yeba te poani. Yangwana mama loketo zaka mutu moko opesa YouTube merci. Yosef vraiment mutu kopesa vraiment YouTube merci. Po ba tamunyo so bovanda, ba tanyo so bima. To mona race na oyo te. To yeba te ke no zalaka vipère. To yeba yo te ke no mutema na yo wana ezalaka mwindu. Tout le monde est hypocrite to kobo yango te. Mais hypocrisie moko boye ya propre ya normal ezalaka ta ya koloba ke no awa na masquer ba tupe ba mona te na ndenge moko ya bien ya propre parce que sans hypocrisie pe okoki okoya kokufa kwa ntaba. Et ça na ba place moko boye il faut jouer na hypocrisie pour se sauver. Ce que tala yo hypocrisie na ndenge kendaka. Donc ozoni ko boma ba tutu yo bima yo nani. Il a passé. Tout continue dans tout le canal e-chef ce soir. Tu te prends $100, $50, de la ligne. Tout le monde a mon vieux Kitty, n'a qu'un banc à charger mon tout. Bino bo tout be la bino. Mamon de na pour ça batanga. Ngana bo. Boni boyko. La bona nga. Na sauter. Na leki na sike ya na yoka message na nga. Na boyi. Est-ce que na fulo na bobo fula ngate na mi fula kitoko. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Laetitia boyi na kombo na ye. Aboyi na kombo na ye. Message a été ko lancer message n'est pas maman na bino. Soit disant tana ye ou azo mi benga soit disant ezatana ye. Ce qui boko si la matin na kombo na ye. Elle est venue juste koyebisa ya maman na bino encore star na bino keno apekisa bino na kombo na ye na ba chaîne na bino. Parce que bino bosa lanu kiteti nga ngi bosa kiteti comme ça tout le monde a Laetitia ya. So koki koyebisa batu no keno ba toucher Linda te. Na bima ki c'est 4 semaines je crois. Linda yewana zo jouer na Belle Vie télévision. Bon matisa ye na ba miniature bo finga ndenge bo mesanat. Bo sila mapwani. Po boyebi ke no avanda na ye alia ayebi kati. Wana peza ayebi si bino bo mekate botika. ICFP il faut alobela pe bino botika. Laetitia toza. Théâtre baby. Pona mutu moko mutu ngo zo bezata na ye. Na yo moko zo mona te ke non. Théâtre baby. Na yo moko zo zo ta tante ya koloba ke non depuis nga na ye.
depuis na salisi chaîne mabe koti trop eyaya osambelaka mpenza nzambe asolo parce que babiso nyonso tozalaka aire moko atosali mabe ovandi conscience ya kati wana ezoreproche yo awa nakendaki nango mabe awa nasalaki boye nzambe elimbisa soki ngai na mitunaka mpo yo monde nango nani ndenge ozoloba keno eza ta na yo olalaka pongi bien parce que c'est tout le temps bato na yo baobima kaka mpo akoya kofinga bon il faut kaka olala pongi parce que yo mpo oza moto ya babiloko wana eza juste kaka keno okoki kobima to banda korépondre bato yango na oza na nsima bato na yo wana ozotindika bango tana yo ofingisi bato tana yo papa elombe afingami tana yo bapapa masasi bafingami tana yo banani eseki papa masumu afingami tana yo ose séparé na bato oyo obanda na bango musala tongo mpo na bato babimi lobi awa omibambi na se yo moko sans pour autant les savoir ozoba eza tana yo par rapport à quoi tolingi tozala biso nyonso parce que ndenge bino boza wana bino nyonso na bacoin bondimaka Belleville balobi témoin mwasi aza na mutu tozwaka batémoignage ya bato tozwaka bato babengaka biso mais elingi ozala mpe bien tomoni filme moko kaka keno mama Loketo akomaki filme ana bien ya wapi eloko ya malongi eza te obimila bato bajanspile mabe obimila bato soki nini kaka donc ozosentir kaka keno awa bazoforce me bazokoma te tana yo pesa bato le meilleur de toi eza ta ya koya koambrie bato te ya koya kodisturbe bato te ya koya c'est quoi ça La grande famille, beau aimer, beau partager. Je crois, famille Libota, tous en a filmé tous otala. Tous en a filmé tous otala. Wapi na Belleville télévision. Tous en a filmé tous otala. Na titre ya Zigouyer. Tout le monde est lelo. Et ce qui est lelo. Lobi tout le monde qui. Papa Serge akomi na mbongo tozo yeba pété awa déjà eza na eloko moko Belleville sa bombi biso na sima papa ya liwa papa Alain tozo yeba te papa Serge azwi mbongo wapi na mobali ya nani awa lekeli nani c'est qui encore le monsieur kumbone échappenga mobali ya Karine ya Mado bitumbe ko bima wana yende siko mobali ya Karine ya Mado ko bimisa secret parce que kopa nezaki keno bo kabula 50% mais ye papa Serge apesi ye akateli 10% o ekomi déjà incompréhension et bandi mbongo eza démon mbongo eza démon siko botala papa Serge eloko azosala étoile na mwana na CV eza tana yo ya nini bota ba filme bazokomela biso na Belleville télévision bandeko bokende kotala filme na Candy Star pe ba filme ezokota mbete eza kuna ba oyo nyonso eza ba distraction so tobi tokota kaka ye tokozanga kosala promotion filme focus toujours. Ah oui, hein.
toyo kananu na mifula kitoko kana mutu munene nga oyo na matama na nga na ilongi na nga na taille na nga mabela. Premier épisode toza déjà na 84 vies. Premier épisode ça fait déjà 4 jours. Toi 5 jours. 84 vues. Deuxième 61. Troisième 54. Quatrième 48. Cinquième au total à kilobi 33. Et déjà 33 t. Cinquième ils en a 35 hein, 35. Bozoland dans la grande famille. Tozalawana. Malgré tout ça, on a pour la belle vie télévision, à Kolobake, non, to défendre, oui, to défendre, na sens moko ya bien, il y a injustice sur les réseaux sociaux, na kombo ya belle vie, na bande kona biso ba irsil pechanga ye kutu nanu ye ajoua kana ye lisusu te, mais minya zola taye. Ce que zata na bino, bokunda bango na sens que non, boza la silence. Tana bino na bakomba baninga. Voilà la grande famille. Et ça a passé. Et lorsque tu commis comme on a Laetitia va commis comme Bimaboy, c'est-à-dire que non, la vérité, la vraie version, est ça. Les lots et l'obité, la vérité qu'on bande au bima. On a dit ça déjà que nous osons mobali. Tant nous osons les sacrifices que nous confondons na mobali AGC avancé. Kolinga matalana. Tina vie privée na yo kaka oya ko memela batu matalana. Beze tina vie privée matalana. Yangwana qui leader et sameli montonyo sotuté. Bopesa kaka merci YouTube. Bopesa penza merci YouTube. Bande ko bo partager na okotisa sous émission moko. Donc ba souffler nga likambo moko boyezo leka. Karine Pala nazoye la bino matière ba souffler biso. Ba souffler biso likambo moko eza. Mais famille Libota tozala wana to soutenir belle vie na ba prière pe. Et to soutenir vraiment na ba prière. Likambo ya kolinga ko toucher ba artiste je crois nga mutu na yaki nango na yebisi bino bande ko liste eza mulai botala bazo piéger boye. Et comme qui pe mama bébé ça na zu likambo na wapi tozo ki ba coup de fil. Oh yo nani ayebisi yango secret bimaki déjà. Pour na belé laki. Alors il faut to belé la to yoki likambo to belé li avant. Je crois na yiko na bimisa ki likambo na bike non plan ya mari ya boye liste eza mulai. Na zo coup de fil. Ya bato bazo tuna yo zu likambo na wapi eza likambo ko eza ozu yango wapi. Na zo suko belé la plan moko boye ba osala. Karine Pala za na plan wana. Bo monika ninga za wana te yaya na za bien te. Yaya wana za bien te. Yango nazo senga famille Libota. Focus tozala pe to accélérer pe sous ba prière. Ya, to accélérer sous ba prière et ça bien. Po biso to kolonga kaka na prière. Justice ya Nzambe eza. Ah oui, justice ya Nzambe eza. Awa ba Laetitia ba komi kobima. Bande ko tozawa. Bango baza kutuna baza na souci ya musala. Musala ezo beba. Bref, c'était au moins ça la grande famille pour nous vraiment bien autant moulaïté.
Bo aimer ba vidéo, bo partager tous à la wana na Belle Vie Télévision, na Candy Star pour nous soutenir Star na biso. Alors je vous aime bien. Bisous, bye, bon début à week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.